champ de combat. Ce n'est pas un champ auquel on va dans la télévision, aux élections, mais les jeux, au lobby, non, il n'y a pas de problème. Non. Et ça, champ, oyo, au coup de Satan, n'a pas angelo, n'a pas si ba koya. Mimi Satan va dans la livre, quoi, livre le yaye royaume. Na koza livre le place, il y a pas prisonnier. Comprends? Son débat, ça y wana, nyoso wana ba richesse, nyoso. Na ko beta nini moko ya Congo. Babylone la grande, yenda za maîtresse ya ba prison, c'est-à-dire mona ba prison nyoso na monde entier. Au mona mbele ba to kati ya prison za bana mibana. So yesko abengi ba roi nyoso, pesa bango ba kisi. Ba pesi bango ba medal moko bo ba ebisi bango. Ndeza wana bokende bosa baba. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukundima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo monana katempeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokisikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est la princesse de l'Éternel, maman Tiffany, chez vous dans vos maisons. On est ensemble, il n'y a pas de souci, Christ reste le même. Jour pour jour, nous avançons déjà vers l'année 2022. Alors je tiens à vous dédier ces cantiques pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait du bien. Hein? Il mérite tout, il mérite la gloire, l'honneur, la louange. Derrière la caméra, je vous signale, c'est Alain Kiakala et Gérard Mokwa. Balancez-nous cet élément et on se retrouve tout juste après le Sako. Bientôt, votre album sera déjà sur le marché. À vous. Eli, toquei a roda. Só pra cima, só pra cima. Controle o saco. Nazokatela Nzambe lo sako na sesiko. Nazokata lo sako siko kuma. Nalingi nakatela Nzambe lo sako. Lo sako, lo sako, lo sako. Lo sako awa. Aniva, aniva. Allez, katela, katela, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga bu. Tozozonga bu. Tozozonga, tikela katela. Tikela katela. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikela katela. Yoka, 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 yoka. Olingi lipal, olingi kopot, olingi mosala, kona nini? Nous sommes de retour sur ces plateaux. Je dis déjà mes vœux le meilleur
à tous ceux-là que le Seigneur va faire du bien en 2022. Je crois que au Kota, non, Kota, mon invité aussi en Kota, c'est le prophète Ali, je sais bien déjà. Alors, bah, meilleur vœu, beaucoup plus, n'a pas Guy là-bas, là, n'a Flibotane, ma maman Lauriane là-bas, là, les enfants, Anaël Sacré, Ewin. Hein, bah, meilleur vœu, nanga, beaucoup plus, na Nika, Ndekorobe, mon conco, la Pessanga. Maman Betty, ma maman chérie, je t'aime bien. Papa Kaïs et maman Foura Tabou. Donc, ma meilleure vœu, nanga, na maman Madeke Bani, na papa Prino. Vœu le meilleur, na Nathalie Moussi pour maman générale. La princesse, shalom, l'homme de Dieu. Shalom, shalom, femme de Dieu, élue de Dieu. Comment vous allez? Ah, bien par la grâce de Dieu. Jambo, jambo. Jambo, jambo. Habari yenu, habari kunyumba. Hadi mzuri. Mungu alibariki. Mama anaenda kuiko bien. Ah, mama kunyumba iko bien. Ça va, bandeko ba Olanda yo liloba. Shalom, shalom, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Na sepele mingi na ba commentaire na ba support na ba prière fort oizo le kanakati pona biso. C'est pas facile de travailler avec un grand Dieu comme Jésus-Christ de Nazareth parce que Dieu doit être crucifié. Tu dois être toujours en communication avec lui pour avoir cette grâce. C'est pour cela que je remercie les amis pour la moutonio soit à Zolanda. S'il vous plaît, partagez vos pesamoutomo à travers témoignages de tous ça. Parce que c'est pas que tous les pesamou parce que c'est histoire, c'est histoire vraie. C'est-à-dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté avec le Dieu vivant. Merci. Tout côté directement na émission Abso. Il y a le bato pambwami bazo pambwama bazo senga kaka tolanda vraiment logique à témoignage tout ça l'effort au moins les a facilité au tchep sopi na prière prophète malbombo kayo de no baki au côté Abso wapi. OK, l'autre tokoloba makambo le corps du diable. Maman Tiffany kozali corps du Christ. Tolobara mingi na corps du Christ. Tolobi le corps du Christ ceux qui lisou bamsu bazanyao bamsu baza maboko photo sangana to sala loko moko le bateki na lingi na leki loboko letinga za général sona ko lobate no o colonel wana na ko linga ete akoleka ngante na grade ya ko prophétiser te koleka ngaite. Il n'y a pas la compétition. Ensemble c'est une armée déjà bien composée. Et la tête, c'est Christ. Amen. So, et loko ba te belé ba comprendre que Satan ça la copie. Ce qui yoki combo Satan c'est mis l'adversaire. Et il y a ça la photocopie à nyos on Zambia azanango. Ce qui Zambia sali nini eloko Satan olinga pe a copier kaka eloko ana Zambia sali. Soit mon isaïe bazo sala neti compétition. Zambia sa sali le corps du Christ. Satan yé pa sa sali nini corps du diable ou ba bengango le dragon. Omoni na Apocalypse 12. Okomona ke koza o ba bengango corps du dragon. Azolanda mwana mwasi wana lingia ya abimisa mwana abota. Mais dragon azozela po alia mwana wana. Bato ebele ba mona ngo dragon yango biso to mona ngo physique. Ce sont des langages spirituels. C'est parce que le dragon c'est un corps. C'est des âmes musangano ya batu ba agence. Neti biso awa. Nous on représente le corps du Christ. C'est-à-dire ceux qui muto azo finga Yesu, azo chola Yesu, azo chola biso pe. Amen. Tant Paul, Saoul, excusez-moi, avant de boma ba chrétien. Tant Jésus apparaîtra qui. Alors pourquoi tu es en train de tuer les chrétiens? Il a dit pourquoi tu es en train de me persécuter. Parce que nous avec lui nous sommes un. Amen. So, dans qui okota ba verset minute na ngina tolande la makambo ya dragon. Le corps du dragon c'est le corps du diable. C'est-à-dire quand on est biso to composer le corps du Christ, aux en ba agence du diable, on va se composer le corps du diable. Excusez-moi, bien aimé, ce qu'on y a vérité au thé,
c'est-à-dire nde yango wana eke opposé ke tokóma na niveau oyo ya kóma na covid parce que covid yeah, excusez-moi covid c'est parce que ignorance ya biso ba chrétien epesaka avantage à l'ennemi. La Bible dit sois vigilant parce que ton ennemi est en train de chercher qui va dévorer. Et la Bible dit l'ennemi vient seulement tuer, dérober et quoi? Égorger. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comment le nouveau testament est en train d'opérer sur notre génération. Ok, je reviens maintenant. Les dragons, c'est un corps du diable. So moni dragon nazana nini so nzambe siko ameminga siko aobi zalana moni so siko mukili mobimba ndenge dragon azali po okiko beta mutute oyebieti. Tu peux pas battre un ennemi que tu ne connais pas. Tu peux combattre un ennemi que tu connais. Est-ce que yoko kiko bundana fantôme oyebi o mona payeti o mona ba mutu aleki vu apeti mbata yo siko moni ete est-ce que bundana mutu abo unless yo moko pe o comme invisible koti na monde wana ya zali nde okomona ke OK akyo combattre. So un des dragons bazo nzambe alakisinga na kati ya vision tangu na sina kufi alakisinga nyoka monene nyoka na alakisinga avandela likolo ya ba pays nyonso ya monde. En akabwana, c'est-à-dire chaque pays, chaque continent, basé na eloko moko boye, il représentait corps parti à corps et à dragon. Na comment qui livre wana ezana no publié te izaka na écriture na comment Operation Dragon 3. Wana bazola kisasiko makambo nyonso ndenge dragon avandi na mokili. Ça j'ai témoigné que makambo nzambe alakisa inga si tu es un homme vrai, l'homme de Dieu, tu peux vérifier ça. Et on que c'est vrai. Dragon ana balakisi siko chaque loko ezali classé, c'est-à-dire maboko na ezali classé quelque part. Nini nzoto na ezali classé quelque part. Poitrine na ezali ya or. Oré. Mutu na ezali na ba omoni ba bebe ngamo. Ya kon wana nyonso. Et ce sont mona misu na e, c'est-à-dire ici c'est sorti la feu. Misu na e ozomona neti o nzambe. J'avais vraiment peur. Au monde mukila na esko e baluki ti monde mobimba c'est la couvrir. Ti mukila na eko ili na pays. Siko na ko mentionner bino siko ndeni na vandaki. Azaki tellement munene. Siko mutu na e to bandana na mutu parce que soko lingi okraser au dessus détruire Satan. O banda na mukila te. O banda wapi na mutu. OK, na ko koma jour toko solo la makambo koma combattre l'ennemi. Nde okoyeba koma combattre l'ennemi, tu vaincre parce que ozo combattre na mututi. Faut banda na mukila. Moïse tama simba ki Satan nyoka. Nzambe ebisaki ya simba ewa. Na mukila. Ezaki signe comment combattre l'ennemi. O beta patron te sans que okota na ba garde du corps nae. Je crois que Maman Tiffany, s'il te plaît, il faut me rappeler à propos de ça. Tant que kota makambo combattre, comment combattre l'ennemi. Comment Dieu m'a formé pour combattre l'ennemi. OK. Dragon tant va révéler ye, Nzambe a révélé ngai parce que nazaki na ba angelou. O bazo memanga na mpebe c'est nakena likolo penza nazaki kolo penza mapata. Nazo mona sikonde ba chelinga monde mobimba. Monde mobimba wana siko nazo mona ndenge dragon avandi. Omona ki ya kozaba filmer neti ba nini ba montagne ba biloko nyonso siko ya vandi penza likolo ya ba nation nyonso. Enen mutu na ye na obandela ngo bien mutu na ye vandaki na nini na Chine. Mutu a dragon evandaki na Chine. C'est di Chine nyonso wana kukomana ba Asia wana, c'est di nyonso wana mutu na ye vanda Asia. C'est-à-dire, mutu na evanda kuna ba japonais, ba Korea, ba Korea du Nord, c'est-à-dire, on nyoso wana dragon da vanda wana.
Souviens-toi, ça s'est fait avant Covid. C'est-à-dire déjà que Nazareth est en prison, parce qu'il a mis en prison après c'est un mois, quelques jours, Covid est petit. Ce que yoki ba histoire, ba oui non, Covid en haut, n'est tout l'anda qui en haut, et au bimawapi, na Chine. C'est pas une erreur. Ok, na koya makamba Covid ezali. Parce que nous avons révélé qu'il y a un depuis. Quand on a obima la prison, on a dit Zamba Epsinga na ko beta moti. Na ko tika mote e beta yo za la kati. Tu es mon serviteur, je dois te protéger. Quoi la bilo mususu Zamba ko permettre te so yo za na kati ya bateau wana. O ne za na mutuka wana jamais ko sala accident. Et ko ki ko sala accident mais so ki yo za. Mais ta présence na kati ya mutuka wana il faut Nzamba assurer. Sikoyo mutu wana ezali wana Nzamba alakisi ngai mpe azalataki kaka ndenge bomonaki na kati ya Bible alataki mpenza nini ba couronne c'est dragon azo exercer pouvoir na ye yango wana omonaka makambo tu mingi ebandaka na Chine yango mituna mbele ntango tobande oloba makambo ya religion nini eza kuna soko tali ba bouddhiste banani bachaka nini mpona banini na bango eza ba dragon te eza yango wana ok toke sikoyo na kote nzoto na esiko tolobaki poitrine na eza nani ore natala boye ntango nazotala poitrine na ye ore omona neti alati nde neti babenga ngoni antibal c'est balati si mpenza se alati dore neti antibal moko boye c'est nyoka ngo natala boye oyo poitrine na ye evandaki mingi efandaki mingi na Europe mobimba. C'est pas une erreur pour yoka ke balongwaki bambongo nyonso bakomo salisa nini ba héros. Anozota ba héros wana bazolo ba eza ore. Elle sokotali bien na nini na Europe mobimba. Eza contrôlé, c'est-à-dire motema Satan. C'est-à-dire nyonso oyo po nyoka motema na ezaka na mutu. Mais ce qu'on va dire, c'est au poitrine naïe, c'est dit, nsoto naïe, des autres tambours kuna. C'est pas une erreur. Au monde ba sataniste belé ba tondi en Europe. Au monde ba frimaçon ba tondi en Europe. Au monde ba christian ba tondi ba magicien ba tondi en Europe. Au monde mutu nyonso au monde ba guti na ba Europe, au monde kaka baza belé. Nzolo ba bango nyonso te. Mais belé ba ton Europe baza vraiment na ba combat mama Tiffany. Biso tomoni mutu ake mikili hausala bambongo hausala banini on sait pas les sources bato ebele ba utiliser ba matalisme ba utiliser ba puissance du ténèbre ba okota bandako bazolala ba satanisme baza ebele nakanisi bato apoto baza ba témoin que kuna bokota n'importe quel ndako bokota n'importe quel mutuka beaucoup de n'importe quelqu'un mutunya osoki na yoko tala sikoyo avant omoni wana na lobaki poitrine siko omoni awa eza estomac place ko biloko nyonso ekotaka ekie kovanda place ye alie mutu siko eke kovanda kuna estomac ye okoya wapi Amerique. Engana lobi nzambe eza luka lobi omoni eloko nyonso bato bakosala mutu penza akolela mo eza na Amérique parce que le serpent marche sur son belly, c'est pas ça, c'est dit belly na ende salaka eke azala très puissant nde après alakisinga nini mukila na ye nazali surpris mukila na ye beti boye pou ye Afrique et okwela wapi o mukila ya suka ezalaki neti eza na banini ebele souviens-toi maman Tiffany mukila nde betaki ba star tête star na kati ya révélation Apocalypse 12 et betaki ba nini ba étoile wana ekweyaki ezalaki mukila ezalaki mutu na iti c'est ce qui fait mukila wana nde betaki
nini basta wana. C'est que puissance na ye mususu ezakande na mukila na ye. Amen. Siko bien aimé, dragon na komona mukila na ye ekoyelaki wapi na ba pays ezaki un peu 4 au mukila ya suka wana. Ekoyaki Sud-Afrique, Zimbabwe, Mozambique na ba pays wa mike, et puis ekeko kolela siko oya suka wapi na India. Imaginez des dragons mutu na eza na Chine na Asia. Mais ce moment toyebi ke India pe eza na Asia. Eza bongo te. Siko aye okutana c'est mutu na mukila et okutana presque place moko. Pendant la qui na monde, c'est à la qui a un penza boé, neti tout à tout. De Zambaza ya la qui s'angasco, alobi, omoni, et le bozo bundanango, toza na temps apocalypse. Na temps ba chrétien bazo comprendre te ba susu, que toza na kati ya temps apocalypse. Temps suka. Wana Yesu azoya, ça de tikali mke akoma. Mais si quoi, ok, okoma te akuta bandimi, basi basali et partir, basi balali. Alors, lorsqu'il viendra à trouver que l'on a la foi, c'est tout ça peut belé. La minute où batu bazo ta la télévision, baza en onction, baza distrait, oh loko ni nezo leka kuna na politique, baza distrait, bazo kanisake bazo mema bandako, bazo mema bamituka, bazo mema mbongo na lola. Non, personne ne prend rien ici. Ici on est ici pour combattre un ennemi et accomplir la mission, c'est le diable. On est ici pour glorifier un seul God et c'est lui-là, Jésus-Christ de Nazareth, pour sa gloire. Amen. Now, dragon wana nde toza komoni. Mama Tiffany, omoni dragon wana azaki nde azalaki boy. Entourage na ezalaki boy. Siko nzambe alakisanga lobi, omoni nde azali wana azana hiérarchie. C'est de tozo kota siko na hiérarchie. Na moni na vision. Na kati ya vision wana alongoli nga na place nazalaki. C'est-à-dire azwaki nga likolo. Siko alongoli nga na place nazalaki, nde alakisi nga siko hiérarchie eloko nini ekomposaka ba nini hiérarchie ya Satan. Nde akolakisa nga wana. Excusez. Excusez. Amen. Excusez. Eloko nini esalaka hiérarchie ya Satan. Bien aimé, hiérarchie ya Satan. Bato ebele bayebaka hiérarchie ya Nzambe. Hiérarchie ya Nzambe na kotuna ta mwana za bébé na kati ya nani ya dans la foi. Aoki koyebisanga, ok, yebisanga nanu ndenge Nzambe Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Après kozala Michael, ba Cherubins, kozala ba Séraphine, kozala ba nini c'est-à-dire ba angelo ebele, ba Gabriel, ba Abel, ba Sali. C'est-à-dire il y a les numerous angels of God en anglais. Les numerous parce que ba ange Satan ba benga ngo ba benga bango ba numerous. Baba angelo Nzambe ba benga bango innumerous angels en anglais. So koza ba biloko msusu o na koki koloba na minute oyo ndenge na zoloba awa. Amen. Mama Tiffany. Na minute oyo koza ba angelo, il faut comprendre la Bible dit que ba angelo Nzambe baza incontable, okoki compter bangoti. Mais ba angelo ya Satan Nzambe ta mabwaka ki bango o ba bitraki Nzambe bazaki muke comparé o ba tikali na lolo. Amen. C'est ça moi nombre ya ba angelo o ba kweyaki. Mais nombre belé etikali na lola. Amen. So siko hiérarchie ya Satan eza Satan akopia biloko nyonso ya mwana bomona ka bato misusu ba comprendre te makambo o utaka na lola ke musique utaka na lola nini utaka na lola. Satan azwakande biloko ala kopia saliye ya ye royaume. Amen. Sikoyo eloko Nzambe aye komoni sanga amoni singa Mama Tiffany amoni singa
nini royaume ya Satan ndenge nini eza composé. Royaume ya Satan eza composé ndenge nini. Amen. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que nazo loba boye? Ba satanisme baza contre ngai. Bandoki baza contre ngai. Ba te belé o ba isa la misala mabe ba agence Satan baza contre ngai. Po ndeto za boye ko ça ba te belé ba yebi biloko na zoloba baza ba agence Satan na kati ya ba église. Pour moi, tu fais soko yebi ba kombo ya ba principalité ti. Soko yebi ba kombo ya ba démon otozo bundisa te ya cabinet ya Satan te. Oki obeta bango te. Parce que Jésus est mon kotanga kutanaki, je m'excuse pour côté verset wana, Marc chapitre 5. Et zoloba Jésus akutana na mutu wana liboma. O mutu wana azaya kolala na kati ya batombo azomikata, azaki mutakala, azaki kolata bilamba te, batu ba mekaki nyonso. Po bakangisa ye bachaye kaka bachaye azana normal bakangi ba chaîne à bouki, c'est ba pouvoir moko surnaturel. Mais la Bible dit lorsque Jésus est entré dans ce territoire, moi mutuana nazalaki délivré. Mais dans la délivrance il est kaki ndeni Jésus ba côté mususu ba démon no sabande obenga na bango. Mais cette fois-ci oyo o démon a boudé. Jésus a tout ni comme na yo nani alobi je suis légion. En anglais, je sais, légion. En anglais, c'est légion. Je suis légion. Alors, comme on a un an, alors, légion. Pour aller là, tout le monde qui va démon, misusu va comboter. Kaka oyo a tout le monde qui va comboter. Ah ben non, tant ça dit Jésus. Oh, et si Jésus est un bon maître, c'est-à-dire, à ça la kailoko avec enseignement et propose. C'est-à-dire, à ça la mon encore. Pour bien yoka, besoin information, besoin transformer. Parce que lorsque tu es bien informé, tu seras bien transformé. Amen. Bamo na kaka, démon wana tam Jésus a tuni kombo, alobi kombo na mba mo Jésus a nini autorité sur ce démon là, a bengani tout na ba hébreu, soko yebi kombo a démon aux autorité likolo a démon wana. Amen. Mais soko yebi kombo a démon wana te. Tu n'es pas autorité. Parce que tu ne connais rien de eux. Aux informations, mon côté, il y a un sataniste. Comment est-ce que de délivrer un sataniste au canisique? Ok, Azaneti est pagan. Sataniste n'était pas un pagan. C'est plus qu'un pagan. C'est-à-dire, c'est Amélie Mamakila Batou. Aseni kaka ko sare à recevoir Jésus. Aseni peut procéder la délivrance. Ok, toujours poursuivre na à hiérarchie à Satan. Ah ok, amen. Merci maman Tiffany. Hiérarchie à Satan c'est cool. Nzambe alakisinga lobi mosali ya Nzambe abi mon fils tala bilok oyo ezo détruire monde. Ba angelo na bwa kaka bango awo. Ba biloko nyonso ndenge nini baza organiser. Pour détruire bango il faut yeba ndenge bazali na kotaki na Ephésiens chapitre 6 verset 12. Et le but honnête, Barenki n'est à 4 principautés, prince, hein? C'est quoi encore? En anglais, moi je connais ça en anglais. Hein? C'est-à-dire, comment en français on dit ça comment? Parce que je veux parler ça en anglais. En anglais, le principalities, the powers, and the rulers of darkness, and the wicked one in the very realms. Tu as compris maintenant? C'est-à-dire, dans le bien en anglais, on va dire anglophone, bakocha en français, kuna bo translate ba tuna kati ya commentaire na osepela mingi pour bo sunga pe biso. Amen. So, siko barenkinu wana ezande Satan ba mentionner na nukunati. Ba te bele ba kanisa kake Satan ba che wana. Non. Na place wana apôtre Paul était inspiré par le Saint-Esprit parce que l'apôtre Paul avait les combats avec eux. C'est à montrer wana niveau ba dimension na bango principalité wana tangu Nzambe azolakisa ngai bazalaki ba angelo à Satan on Nzambe abwaka bango, c'est-à-dire en anglais on appelle les foreign angels, c'est-à-dire ba angelo wana bazala 4 kozana Apollyon, kozana Abandon, kozana Bélial. Amen. La 4e mois, on va l'esprit de la mort.
Amen. Ce qu'on a bas, oh misusu, oh batikali, le powers bazalaka 8. Nda mwana na lobaki ke Bali asa deuxième ranking. C'est-à-dire bao bazaba général, oh yes koyo Bali asa na ye colonel, ce qui colonel, c'est-à-dire azo contrôler chaque principalité moko ndenge ba malakisa inga na kati ya vision na monaki ba démon oyo bazana sima na ye bazaki plus de 50 millions de démons. Principalité moko a pu contrôler continent moko. Imaginez na ba démons na ye wana a pu contrôler continent moko. Imaginez combien de démons ezalaki na chaque principalité. Si on a ba powers c'est ça ba oya mi balé o ba mentionné wana deuxième dimension, c'est-à-dire ba wana nde siko bazalaki na nini na puissance après ba principalité. C'est bazali na ba démon moko, c'est-à-dire limité. Amen. D'être comme siko na ba principalité de rulers of darkness. Rulers of darkness c'est ça ba oyo bazo régner na ba butu neti toko mentionner Beelzebub. Bien aimé, tant balakisaki ngai hiérarchie ya Satan ezali 4 liboso, bazali 4, yami bale bazali 8, yami satu bazalaki si je me souviens bien, tant nazo mona kati ya vision bazali 12. C'est-à-dire on va représenter monde du ténèbre. Après on a de kozala satanique démon, un démonique démon. Right. Barekin ya o classe na pesi. Atana ba prière. Hein, na opesa ba kombo na bango koza Beelzebub, koza Mammon. Mammon aza démon Beelzebub na machona ke yaza démon o azo contrôler Middle East. C'est-à-dire azo contrôler ombomonaka ba drogue. Bomonaka mingi ba drogue e utaka wapi, cigarette, ba tumbako, bomona ba alcool. Batu ba omela ba masanga ebele na ba bar, bozomona batu bazo teka ba nini ba drogue, hein? C'est des drogue. Ba bombe wana bazo teka na ba Congo. Mingi batu wana bazo salisa biloko wana baza na alliance na Bali. Amen. C'est baza na alliance na Bali. Bali aza un petit dieu, c'est-à-dire aza angelo onzambe abengana ye, aza un petit dieu. C'est-à-dire na kati ya vision wana nzambe azolakisa ngai ndenge nini aza omonisa Bali azo contrôler. Mammon azali parmi de deuxième, c'est-à-dire ba 8 wana o na lobby. C'est nzambe azolakisa ngai na vision. Abi Mammon aza babenganga ye golden demon. C'est-à-dire aza démon o apparaîtra pas batu na ndenge ya démon ya or. C'est yende azalaka wana koyiba mbongo ya ba chrétien. Ayibaka ba mbongo ya ba chrétien, omona ba chrétien baza pauvre, ba chrétien bazo souffrir, omona ba chrétien bakendaka église, azo sambela nzambe, batazo toujours aza pauvre. Toujours azangi ndako, azangi place kolala, toujours soko moni démoni nazo combattre ye ezali Mammon. Amen. Yamona Mammon azaka garde parmi ba garde du corps à Satan. Amen. Mammon babengaka ye démon oré. Na kati ya vision na nzambe siko abando ko lakisanga pe et puis angelo azali pembe na nga abando ko yebisanga soki eloko moko boye nazo ebate. Po na bando ko tuna ba question. Na otuna eloko nini oyo eza nini na oyebisanga ke mutu songolo démon songolo nde aza mutu azoyibamba mbongo pa ba chrétien. Majorité tozomona ba sataniste bazotambisa mituka baza na bandako baza ba palais biso tozokama bango tozolula bango nzoka mituka wana bien aimé eza ba mituka na biso eza ba mituka papa na bango ayibi po asala bango bazala. C'est pour cela la Bible dit que le voleur est en train de voler. Il est en train de venir voler. Il vole quoi? Il vole ce qui nous appartient, notre héritage. Amen. Ce que Jésus nous a déjà donné 2000 ans ago. Il nous a déjà donné toutes les bénédictions spirituelles célestes.
Maman wana dans boyoka Jésus a dit tu peux pas servir Dieu et maman. Comment est-ce que Jésus a comparé maman ba te belé na école biblique balobaka maman azalaki nde étude biblique. Amen. Ezalaki nde mbongo tam Jésus bando loba. Mais soko kei bena na kati ya musindo OK na étude biblique on va retrouver que ezalaki mbongo te. Et ezalaki nde démon derrière o azalaka ko contrôler ba finance ya batu. Amen. So tango na ekotala maman nana okomona ya lati ba or démon ana lati bien saper moka makasi et puis nzambe azo yebisanga wana zaki angelo ya nzambe abwakaki tokei ba démon mususu ezalaki Astaroth na sotaki mpe na ba démon wana principalité nazo ya kuna comme ça vous comprendre pourquoi na sotaki parce que na olinga na sisa na ba 8 de la zone la sikona ba ka do comprendre ndenge nini bazo fonctionner bien aimé zwa bik na papier biloko nzambe batiaka ngoka na mutu te po mutu eko bungisango biloko nzambe bakomaka parce que un vrai Dieu soka tamboli na yo okokoma tala bato nyonso batambola na nzambe ba Moïse bakoma tala bato ba Paul bakoma ba Pierre bakoma Pierre kuta kenda école te bata akoma tika livre o tozotanga 1 Pierre 2 Pierre 3 Pierre tozotanga ngo parce que bato belé bazo comprendre que Jésus le Saint-Esprit c'est l'esprit de l'inspiration. C'est-à-dire, accompagner cette inspiration, il a dit, écris ta vision. Amen. Pour que les gens puissent lire ça. Dans ce livre, il y a comment et belé à propos de la foi, mais la publié à noter parce qu'il n'y a pas de moyens. Parce que lorsqu'il y a des moyens, beaucoup de monde a un livre bien arrangé en anglais et qu'on a belé pour sauver ba âme et belé ba pas Jésus. Non. Dans la Bible et nazotala na kati ya nini ya vision wana nzambe azolakisanga alakisinga siko ba principalité alakisinga pe na ba puissance c'est les puissances c'est en anglais c'est la puissance en anglais c'est les powers so tanga alakisinga bango namoni na kati ya banini wana namoni Astaroth azanani na tuni bango Astaroth azanani de nzambe alakisinga ke Astaroth azali mwasi oyo ba église catholique bazobenga mama Marie oyo ba nini kaka mutu moko wana okie na India bazobenga ye nani Diana la goddess okie ata na kati ya Bible ba montrer yango Diana la goddess ozongi okie na kati ya ta ya Eli tama do bundana ba prophète Baal ozalaki ba prophète moko boye ba comprendre te ezalaki deux groupes ba prophète ce qui fait bazalaki 450 te bazalaki 850 prophètes o ba bando ko bunda against l'homme de Dieu prophète Eli parce que ba homme sous bazalaki prophète Baal bazalaki 450 mais le prophète Astaroth bazalaki o bazalaki 400 babado bango babande honorer Bali te Bali na lobaki bien azande nzambe ya ba musulman o nzambe bazo kolakisa ngai alakisa ngai na tango nasi na kufi déjà alakisa ngai nani Bali wana nde nzambe oyo ba musulman tango bakendaka na Mecca kuna bakutana naye po baza riche kotia tembete soko za pe to musulman au monique na oyo ba mabe je m'excuse mais c'est que la vérité tu dois connaître elle moko faut vandaka autour na nzambe je veux connaître la vérité intervient à intervenir à la question de la vérité tu peux peut-être être un musulman c'est pas un problème le problème est que tu dois connaître la vérité so Bali wana azali na ela ba prophète na ye biso to bando tanga Bible to bando comprendre à côté na pe na tanga Bible na bando comprendre à côté anti nzambe a révélé ngai quand nazalaki ya kokufa a révélé ngai ke banzambe bozo mona batu bazo kende na religion bazo kima na kati ya religion baza banzambe ti bazande ba angelo nzambe akwesa bango na lola bengana bango na sata elongo nguna abengana bango bakwe awa na mokili
siko Astaroth wana azali nde goddess, c'est-à-dire angelu oyo nzambe abengana yepo ba angelu kozala ba angelu soki il n'y a pas de femmes et les hommes ba des anges, mais ba permettre kozala ba angelu soko moni aza mwasi, mais ba na ndenga bonzo baza na sexte babotaka te, mais côté ya nini kozala pe ba angelu oyo baza ba angelu mibali wana ju mosusu mpe na kokota ngo. Sikoyo Astaroth azo apparaître nde angelu ya nzambe apointele nga bamonisi Astaroth azo bima neti na lola, ce qui fait kozala ba lola ya Satan mpe lola ya nzambe. C'est nde kozala boye bato ebele bakomprenaka yango te, yango namona bapriere mosusu etutanaka. So na continue témoignage nanga alakisi Astaroth wana azobima neti aza na ba, je crois bato ebele oyo bazaka baexperimentaka mari de nuit na babutu, femme de nuit na babutu, baexperimente na baproblème na bamariage bakomi retrouve. Astaroth aza neti mami wata te, Astaroth aza ye avivraka na lieu céleste, bazaka na lola ya Satan nde place avivraka. Yango wana omonaka bato ebele ntango batie epa statue ya Marie bazosambela epa nzambe te, baoloba na nzambe te, bazosambela nde epa Astaroth na lobi bien aza angelu oyo nzambe abenga, seke aza moto ya Satan. So Astaroth wana, so eloko nga nazoloba na insiste mingi, nazojuge bareligion te, na ye awa kojuge motu te komijustifie pe te, nazoloba oyo nzambe alakisaki nga na kati ya vision ntango nakufaki. Nzambe sikoyo alakisi nga Astaroth abimi aza na ba, c'est-à-dire ye mikila neti ya nyoka nde makolo na ye, nsoto na ye aza na ye alati eloko te, aza toujours alati eloko te, mais awa alati kaka bachaîne na ye na misapi na ye eza milai, abangisaka fort po ntango namonaki ye abandi kosala nga misapi boye akokomba na nga na misapi. ene ngai sikoyo tellement nayebaki naza na kati ya protection ya nzambe na baangelu bazali pembeni na ngai oyo babandi kolakisanga bango, nde namonaki ye, nde nzambe ayebisi nga omoni bato oyo basambelaka bastatue bikeko, omona koti na bandako omona bikeko ebele na kati ya ndako, bomona moto aza na bafoto ebele tie bana moto wana nayebisi bien aimé bastatue elobaka etambolaka na butu na bandoko oloba avant ke ex na ngai azali na statue na ndako, ngai nayebaki teke bastatue bamelaka masanga mpe bafutaka cigarette. Genre koza bastatue misusu okomona ndeko special naloba batata botika kozwaka bastatue na banzela baninga na oyo bapesi oke don kende kotyango na ndako oyo na mosala bapesi yo. Majorité bastatue basi basala yango na bamonde du ténèbre. Oui, okosala nango kaka eloko moko boye, mais clip osali mango ata image moko boye, mais jamais kozwa bastatue wana kokende kotyango na ndako oyebi te moto yango ntango bado créer yango aza nani euti wapi. Soki na bandako ya banganga eloko ebele ezala kuna na kati eza bastatue, eza babiloko bakopi, omona babiloko wana ezoreprésente monde du ténèbre, eza baporte d'entrée du ténèbre. Amen. Omona ba statue ba photo ya Marie, ba photo ya Jésus, ba biloko wana. Il faut ba te belé, oui. Tant tozali bana, il va donc pesa biso mo inspiration. Mais pour le moment, le monde est devenu très dangereux. Le monde ba satanisme, ba agence à Satan, ba soyo kanal ndenge na zoloba. Parce que biso to bana bango te. Amen. Tobanga bangote, bango il faut pas banga biso. C'est nous avons l'autorité sur la terre. Amen. Nous avons la dominion sur eux. Nous avons exposé par mon boy, bah yebi lo na sala. Au moins ba tuso basala ba bag moko ya musique na la ta bag, na la ta chaîne, mais on a consommé na prier. Mais ce qui est comme ko sanisana religion na kati. Ce qui est comme ko sanisana tradition na kati. Yeba ki eza lisusu ya nzambe te, eza lisusu naturel te, eza sikoyo ya kindoki. Amen. Nazoloba te bato balata ba bijou te, nazoloba te bato balata ba nini te. Mais toute chose, avant de faire quelque chose, il faut prier pour cela. Il faut prier pour cela.
Pour la lobby, toute chose est permis, mais pas toute chose est bénéficiaire. Si on monte un nom ils ont pour maillot, ils ont fait un banzela mabé, ils ont porté ma image mabé, pourquoi pas laisser ça? Amen. So Zambala qui singa Astarot wana yende Nzambe oyo mwasi oyo mona à chaque fois oyo kakaki Nzambe ya mwasi oyo Nzambe ya moke un petit dieu ya mwasi codeste. So na kie kuna te chaque fois so kozo prier chaka ba kombo wana usalisa mona kombo ya Jésus otadeki au mona retour. S'il vous plaît zala ouin zala basi ba chio mafuta parce que bato oyo nazoloba wana eza cabinet ya Satan. Ces cabinets à Satan, n'importe qui t'es. Chose à baptiser la maïté comme égaté. Chose à baptiser par le Saint-Esprit comme égaté. Peso qu'on le prier à la langue comme égaté. Parce que là, on comme la bilo la langue. Parce que tu belé va organiser qu'on prie à la langue et qu'on le langue et c'est le logo mon côté. Ça c'est le logo mon côté qu'on le la langue là pour prier à la langue c'est du total différent na moko bakuna. Siko Astarot wana. Siko Nzambe alakisina siko mtu msusu abimaki wana kana vision abileli kote siko ya mai. Na mona ka sirène moko abimi. O sirène wana tango abimi boye ezalaki so nazolo ba hiérarchie ya Satan. Azali pe sirène nde babenga ka mwasi ya Satan. Mwasi ya Satan azanani. Batebele ba oye bate ke Satan pe azana mwasi. Omoni nandako so nyo kutana na bitumba na mobali kendo tumbula mwasi naye okobeta na bana okobeta na ba domestique okobeta na ba ndeko naye mais le jour okomeka kobeta mwasi naye nde jour wana bo kutana naye. Amen. Ebele to mona ba divorce awa na mboka Kongo. Ebele to mona ba divorce na kati ya nani ya ba chrétien. To mona ba bala zo sila na minute. Parce que belé bazo comprendre pourquoi. Ba pasteur bazo comment divorcer. Biso ba sala nzambe. Now, zameta malakisi na mwasi na bimi na mkati ya mai sirène wana, alakisi azana mukila mulai po atambla toujours na ba garde du corps na ya basi. Bango pa baza ba sirène. Bako ba bima penza na océan. Tant ba bima na océan, il fallait voir beauté on a mona ki bien aimé. Bokutana na basi. Bo mona basi. Mais la sirène, elle est kakiba. Elle est kiba tout. Abima penza assassimi médaille. Tama bimi assassimi médaille na couronne, ezana ba nini étoile belé, ezala ba diamant, ezala ba oré, ça l'attaque penza bien habillé, c'est du temps abima ki na mai, banani wana basi ba kangeli ba simbi ba basimbi ba cantine pona ye ba s'entourer ye ba nani ba garde du corps. Ça s'attaque comment? Sirène mami wata. Comment mami wata? Ba benga ye mami wata. Mami wata bazé na tangu ngana mona ki vision. Nzamba ebisa nga komo na ye wana mami wata. Mami wata za ngala na français pe ngala na français sirène. Sirène mais tu vois, na bamboka misusu, il faut comprendre eloko ezabo. Ah na mboka na biso to benga nzambe, hein? To benga nzambe. En français c'est Dieu, non? En anglais c'est God. Na mboka misusu na ba arabe kuna, ba benga ena. Ba benga gae Allah, hein? Biso to kanisa ezaba muslim de ba che kombo. Wa ezaki arabique. Amen. D'apprendre à mixer dans la religion, comprendre. Il faut comprendre le langage. Tant que nous avons le langage, on va comprendre. Amen. Ok, donc quand même, ami va tailler le sirène. Nalobaka mingi nalobaka mingi mutu soka chetembe acha musapi na courant so courant ezali. Je ne parle pas, n'alobaka jamais l'eau sur une expérimentation. Dès la zolo baboué, maman Tiffany, la sirène bazaï belé. Autre zolo ba moi c'est Satan. C'est la queen, c'est-à-dire reine de la sirène. Mami Wat.
po bao misusu bakobenga bango ba sirène mareva bakozala bakombo mais ye ndenge bapresente nga Mami Wata la maîtresse. Donc moi ça Satan a kombo les ala lingala Mami Wata. Mami Wata parce que bao misusu wana peut-être bopesa bango bakombo ya ye. Parce que mon aki Mami Wata ndeti sikoto comme opesa bao nyonso ba sirène nyonso bakombo ya mutu moko. C'est pas ça banana ye. Yende règne. To bandana kombo ya nani Mami Wata ezana ye wana. Oba misusu oui, vous avez misusu nous avez révélé bango makambo misusu mais moi je te dis c'est que Dieu m'a révélé, pas plus. Pour avoir okosa pamba. Na ngi okosa te. Fona lobaka eloko na monaki. And eloko na pratiquer na sala ngo soki muto a chetembe. Mama Tiffany, akoti na chambre. Banda ko ba prière na yo contre Mami Wata. Tu vas voir les résultats. Pour ton mariage, vous avez te belé, toko mona boye babali na nti, o baboti na nti. To comprendre pourquoi na osambela pour la mutoyo a obotate. J'aime beaucoup prier pour les gens qui babanda ko botate, j'ai prié pour un miraculeux. Le docteur avait déjà dit, même ma femme, elle peut aucun vous penser vete. Na yebi ça qui est bouillé, na yebi c'est et tant qu'un prophète, ba yebi c'est déjà ba tuyo na yeko ki ko recevoir moi la té. Éviter bino basi no yebi biloko parce que toke na yo na hospital ba expliquer eloko wana. Amen. Okay. Continue. So eloko ezali boui hein? Sur le plan physique de réalité c'est différent dans le plan spirituel. Sur le plan spirituel mutu akozala na ye toyebi ke mutu abotaka te mais na kati ya molimo so to bengani démon wana oyo azala ko kanga ko libota na ye akobota na ye so to bengani démon wana oyo akoka ko boko sala ya bala akobala na ye po yeso abala kite po biso to bala eza bon te yeso abota kite po biso to sala to bota pourquoi pas on peut bénéficier de la travail que Jésus a fait le sacrifice parfait. Amen. Alléluia. Amen. Sikoyo Mami Wata, on zamba zoloba, nazoloba bien aimé, nazo pointé. Et ça est archi 8, parce que 8. Et na 8 wana, moko na bango na pensionnaki na pensionnaki bal, na 8 wana, c'est tout la puissance. Hein? Il y a les principautés et les autorités, la puissance. Hein? Le ruler of darkness on all aussi. Ok. Tout le baba 8 wana. Parmi les 8, vous avez dit Baal, alobaki Mammon, alobaki Astaroth, nalobi mususunani Mami Wata. Astaroth aza oya uti na lola, o babenga ye Mama Marie, et pas mamboka misusu na India babenga ye Diana la goddess. Omoni ezaka mutu moko, mais ba kombo ne ba nini ba changer ka ba kombo mais eloko ezaka moko. Nakoza lelo na moni ke bato batimbeli ke o eza général lobi na changer ka kombo. Toko ya lukanga ba lobi o kombo na mais nazaka mutu moko mais kombo eza neni et changer mais il y a une seule nom o iko changer te. Même les années qui viennent, même le monde qui vient, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est élevé. Bah comme misusu bako changer ça ta ba changer ba kombo. Ah ni maki nyok. Kuta bimi devil ce qui le diable. Quand on se ayo bima dragon. Mais c'est la même personne. On comprend le logo nazolo. C'est la même personne. Satan c'est qui? C'est pas le diable. C'est la même personne et Jakata ba grade na ye. Ce qui a bimi dragon c'est qui fait azar prêt pour le combat. Na lolo ba bato ba za ba combattant na kati ya molimo ba champ de combat o ba lingaka feu c'est dit bitumba molimo to lingaka netinga na linga biloko ana benga ba démon ba nini wana de biloko domaine na biso c'est dit ba domaine na to yeba déjà ceux qui ba bengi Satan diable c'est ba zolo ba de azo décevoir bato azo combattre ti a bunda nanti so ba bengi Satan c'est fait abimi na kibomo to na yi. C'est Satan dans ma forme, mais c'est quoi abîmer qui vous montre pour aller dans le domaine à moutre. Comprends? Ce sont les beignets, c'est contre une zambé, contre volonté en zam, mais ce sont les beignets dragon, tout ça bani, on yoka. Aïe le combat.
Il est là pour combattre. Il y a la lola tant combat bandaki, babi les dragons avec ses âges. On comprend? C'est le roi d'Amguilo, toi il Amen. So, si qu'on entend tout ça, awa, mami wata, nazo précisément la femme du diable. La femme a diable la deuxième. Azana katia mai, yenda contrôler kaba océan nyoso. Ndeto zabo koza monde na katia mai, est-ce que bien? Koza na monde na katia mai. Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Biloko nzambe la kisanga kuna je vais vous dire quelque chose bien aimé. S'il y a un combat que tu es en train de combattre, Satan, concentre-toi à la femme du diable. Ce qu'on a gagné. Ce qu'on a combat sur la vie, on a gagné. Ce que vous avez gagné dans la prison, le lot. Parce que je me suis concentré, il y a un bétail. Parce que et là, quand souka Satan côté de là, on se peut bêtir, côté de l'un de moi Sinaï. Et ce qu'on bêtit moi Sinaï ici, et si il gagné. Pourquoi moi Sinaï de puissance naï place et vanda. Ya moi mona ki tata on mona ki nyoka mbala liboso, na mona ka uta kiwa. Au te pas moi Sinaï. Siko moi suana abini penza. O mona penza ba bando mona ngai. Mais il paraîtrait que bando sentir que bando mona pe ba angelu ba bisu bando mona ba ngote mais na ndenge na mona ki bango bando mona ki na zaki protéger pe bando ko pointer ngai hein o mona penza mutu au pointer sentir puissance mo boy et so bimata ngo pointer ngai hein c'est retour na ngo siko bien aimé na mona kaka nani mami watawana tama pointer ngai na mona Zambesco azongi na kati ya mai Zambesco tozu ba angelo nyoso wana bazwinga na kati ya mai siko balakisinga monde na kati ya mai wa na bando yeba teke kozala monde na mai juste yeba mbisi bazala kuna banini zala kuna mona bato ebele bakufanga na mai mona mai mususu soki bato bakufina nte mai komi kivolo ezokende ezolukaka makila to mona babiloko mususu ezoleka na kati ya mai mona na butu bato balekaka place wana te omona bato mususu bakende konage moko alingo kuna na kati to comprendre to nyoka memaki nyoka moko boye amemaki mami wata azalaka cause ya makambo nyonso tu wana oui basirene bazaibe na kati ya mai okay. Matifani oui banyoka ba leviathan pe leviathan azala kati ya mai eza bongo te bazali mais leviathan azalaka sur autorité ya nani ya mami wata meni bato ebele bayebaka ngo te po tangu job bando kobunda nzambe alakisaki nde l'homme fort ya problème na ye amen okay. Yo problème na yo kozala différent na ya ngai yo peut-être l'homme fort na yo eza bali to mona bato ebele basi bakangi bango na ba prison basi ba arrêter bango pour na ba drogue hein bo sala délivrance mutu ango abemelaka ba drogue azo koma délivrer te parce que bobomi nanu tata nango te bodile nanu na démon oyo aza en charge nango te mais siko bobenga na démon oyo aza en charge mokolo yango bobengani nanu nete nkolo ndako oyo azaki possession ya eloko wana. C'est pour cela, bien aimé, il faut connaître le chose spirituelle, réalité de l'esprit. Parce que le monde est spirituel, manifeste en physique. L'homme est un esprit, Dieu c'est un esprit, le diable c'est un esprit. Notre combat est spirituel. Donc si je comprends, il y a Satan et ce qui est place. Non, et ce qui est place on a été, comme ça, tout ce qui est basé la balande et le basolanda. Na expliqué nanu bamonya sauté. Baza 4 principalités. Eza Apollyon, eza Abandon, eza Bélia, eza l'âge de la mort. L'âge de la mort attend toujours na Satan. Azala toujours pembeni na ye. Abandon, on commence là dans l'Apocalypse. Abandon eza ange, il y a distorsion, c'est des distorsions, des places. Ok, comme on a des places pour on a 3 6 8. Ange de la mort tambola kana. Na Satan. Bon tango, il besoin de service. C'est un temps final loin nzambe. Les anges n'intéressent.
Ok. Est-ce que Bible, il faut bien voir ça. Et Mao, il n'est pas encore dans le ange de la mort. Il y a un peu ça koufa. Attends, maintenant, Santa. Mon femme de Dieu. Dans le monde ici, tant que tu y as, tu as la bitumba. Et ça chant de combat. Ce n'est pas un chant auquel on va dans la télévision, aux élections, mais les jours, au lobby, non, il n'y a pas de problème. Non. Et ça chant au coup de Satan, n'a pas angelo, n'a pas si ba koya. C'est vous en achat kata bitum. Un soldat a il ba kesi ba ennemi bazao, a toujours la na munduki na ya la munduki. A o checker ce que moi mystique a bête. Mais tout ça va chrétien oyo. Alors baba monyo soute ba chrétien groupe ba chrétien oh je suis né de nouveau, il n'y a pas de problème ici. Je suis né en Christ, toutes choses mais pourquoi tu n'es pas parti dans le ciel? Pourquoi ça m'a joué comme bamo? Zamba ça peut se promesse très bien. Et ça bien, Bible ça compliqué. Alors c'est lui qui aime l'Éternel. Zamba a coupé ça y est bénédiction la vie longue. Amen. Sur la terre. Alors n'a la terre. A coupé ça y est. Alors qui si tu honores ton père et ta mère, tu seras combien? Pour vivre l'homme sur la terre. C'est pas ça. Ok, tout le monde a un gêne, bazokoufa. Tu me soupes pas chrétien, pas au koufi. Moi, à koufi. Non, il y a ce qu'on a na ibisa. À koufi. Oh, le Seigneur lui a pris. Il y a un petit, un bébé. Le Seigneur lui a pris. Le Seigneur lui a pris. Beaucoup c'est la nzambe. Beaucoup c'est la nzambe makam. Est-ce que vous avez la Bible bien? La Bible n'est pas compliquée. Jésus a dit, Jean chapitre 10, verset 10. Ce que nous devons comprendre, l'ancienne alliance, ce n'est pas comme la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, Dieu avait les... On va faire une question simple. Angelo à Satan, elle laisse au koufi na âge oyo, Zambe a sa confirmé que toi, comme Jésus, à cet âge, il faut matalola. Les anges de la mort. Les anges de la mort, les anges de la mort, bonsoir. Je suis au final âge de la mort, c'est que ange de la mort. Si vous avez un zamba qui est un péché à Koufi, vous avez un zamba qui l'émission est que Satan a un ange de la mort. Oui. Parce que, au moins, Satan, c'est quoi? Satan, c'est comme si. Satan, c'était un décevoir. C'est-à-dire, on n'a pas ça comment décevoir. C'est-à-dire, Mouta, Aboum Sarabat. Ça, côté Sarabat, c'est-à-dire, Okosa. C'est le père du mensonge. Il y a Kosaka, n'est pas respirer. C'est-à-dire, Ata Angelo Okosa. Ba Angelo Bakoya Kinde. Aboum Sarabat. Il y a ici, on a un Nzambe. Tout le Nzambe, on a touché un assez. Dans les Nzambe, vous travaillez pour nous. À quel âge vous avez na garden Eden, jardin Nzambe, et pour ça la plus copango na wana mukile. Oui bien. Li copango penza sala tanga Bible bien relever. Li copango sala ngona mukile. Sikonde aki nagi siko kozwa siko possession. Azwa lola, azwa nyoso yes ko avanda na north. Neti Nzambe. Ne inde laki. Nzambe tango mtalaki amonika motema ba moka ni ba déjà makabusa ça. Satan de azawana azamettre c'est-à-dire abangaka angelo ya nini ya kufa mais akosaka yeke yenda za makasi kolekai. Sana tingana yebike mama Tivani mama kasi mais faut na yebisa okay yo ozana le côté comprendre je wana Satan beta ozana yo le côté yo ko dépendre kaka na ngai pour survivre pour yo il faut ça ka mama kolonanga mais angelo ya liwa asa makasi koleka Satan. Pour la Bible dit, le dernier ennemi que tu vas détruire, Dieu va détruire, c'est qui? C'est la mort, pas Satan. Jésus est l'homme à Yassou. Satan, l'homme à Satan à Golgotha. Mais la mort, pas la résurrection. C'est pour cela, il faut
to révéler kango parce que ça biloko ebele za caché nena zolo babo ba sataniste ya motende je crois nena za bo faut sambela. Je vous dis la vérité, c'est pas tout la vérité bonne à dire. Dans ça na monique je vais cacher ça petit comment un petit camp. Na garder mon moko. Zamba ça non, et ça teke na zo banga mutute. Problème nanga ezali méthode d'approche. Bartolomé na nini wana na 4 nini a déjà tangi. Après wana hiérarchie continue. OK. Hiérarchie continue parce que il faut balande. OK, balande top ça peut balande. Balande bino moko siko bo senga kena répéter hiérarchie na expliquer bokoma comme ça tous yeba dingini au sentir neni to sala parce que na lingité to comme bando sauter en azo sauter azo zwata mingi donc awande tout ça bo tout ça plus information et puis tout ça garder peu temps tu as compris ça chaîne Maman Tiffany et ça la première hiérarchie deuxième hiérarchie troisième position et ça au babenga en anglais le rulers of darkness of this age the ruler of darkness and a wicked spirit yasuka wicked baza catch wicked spirit in wicked horses or horse of wickedness in the very realm ba milimu o vivra kaka na mpepe sina yebisa ke koza lola ya satan bien satan peut hakwaya et puis il peut former royaume na alors bi OK na sala mpe ngamba mapata ata ba bengani makuna ngape na sala mwa mapata comme ça so bas zo sala ma prière zo kende na lola siko ile kana ka parti na ngaso ko ndo yeba Daniel tango ndo prière makambo sala na ki prière na eza yi bloqué angelo za bloqué wapi na lieu céleste il a zo prière wa réponse na ba sa peso to ke nesiko na ba parti mususu ba parti o etikali et ça va partir à rulers of darkness. Rulers of darkness en français, c'est le dominion du darkness, du ténèbre, le dominion du ténèbre. C'est des gens qui dominent dans les ténèbres. So, cause ça, démontre place où on a bâti media, witchcraft power. Nazolo bango en anglais peut-être va translater en français witchcraft power wizard the wizard is chaque bateau nazo mentionné baza ba weekend rulers of darkness c'est des dominions du monde de darkness baza na nini na pouvoir laisser ba witchcraft is bateau bayaka c'est di ba ndoki baza armé baza armé ba représenter nini wana siko baza na chef na bango c'est dit soko ozo bunisa bango il faut loba nazo attaquer le chef ya witchcraft and son armée c'est ba changer au cause la lelo onde aza chemin ya witchcraft om subabomi pour so ba longoli aza chemin aparomo mae aza mutu neti biso baza gens sa satan baza batu mais bango baza banani ba wizard amen mama Tiffany baza banani ba wizard eza batu oyo ba transformaka bao baza bandoki bakoyebisa o babalukaka soki alingi akota na ndako akota na ndenge ya muselekete akota na ndenge ya nyau o akota na ndenge ya serpent nde après akomi shadow akomi oyo shadow on appelle ça elili nini soki ça l'ombre c'est-à-dire okomona bao bayebi ba village soki olingi omona kindoki ya makasi ntango oke na ba village omona kaka eloko moko omona leti muselekete eleki oyo nyau eleki après eki ebaluki ekomi shadow bomona nyau ekotaki wana bato bomona yango te ebaluki ekomi nini l'ombre wana omona esimi mbeli ekochuba bino ekangi mutu na kingo ese esalema epa na biso ntango tozalaki na bana ese esalema mbala ebele kuna na kolwezi so
toyebi bato baza bayebi ba village baneni soko lingi omona kindo kenya ba village ndio omona kosambela série biloko omona ngo ezare witchcraft power ezali armée eza batu oyo bazo utiliser puissance du ténèbre baza na ranking troisième rang c'est-à-dire bango ne eza armée pe soki basimbi dossier na yo est-ce que yo ke obundisa bademo misusu pe oyebi dossier na yo eza na maboko bana chaque mutu na vie il faut yeba dossier na yo eza na maboko ya banani so osala kindumba jour omona komo obele jour omona ke okomi na prison bakangi yo mpona viol o bakangi yo mpona eloko songolo yebaka jour okolinga nzambe a intervenir démon na démon ayebaka bakambo na ye azwa charge ya likambo na ye. La Bible dit lorsque tu commites un péché tu deviens esclave de ces péchés. Ok, si tu commettre adultère, c'est-à-dire adultery, what you call au sali ekobo au comment esclave là il y a des mots ekobo te et ça bon te ok na tout non siko des mots ekobo comme nana nana za in charge nana za principalité na mo nana za nana so yebite nda ko ba bomo parce que tu connais en train de faire le péché mais tu ne sais pas qui est en charge de ces péchés. Avant ça le péché yebaka déjà nani oyo azayimsha yo zoko ngomela ba drago omela ba shimbo est-ce que na tuna oyebaka ke ba chef nyosa ba compagnie majorité ba chef ba compagnie ya ba drag na ba masanga ba signer ba contrat na sata yota mozobuka oza soki na caro club soki nini ba be ba club soki bon marché soki gombe soki nani ozomela maser ozomela yo lobi ambiance gogo oza wana olangwi osisi o après wana olatisi bom boche namona filme wana basala oni esa ngo bien mais c'est quoi le problème n'est que après faire ça tu connais combattre pour conséquence akoya ko réclamer loko na ye pa na yo ouais mais tant que dans un village qu'on lia ne souvenez pas ba voisin pour ce lieu ne souvenez pas ba voisin na butu ya pesa nga musuni na ngai comprendre oh no musuni nini yango na pesa nga soso yango na musuni na pesa nga musuni ya mutu osamu faut pesa mutu na famille na yo pona likambo soso bango na baza 4 pe wana bazala 12 tanga bango c'est quoi et maman tu fanya pesa nga musala yoka eza ba witchcraft tenga na pe msala te to sa msala encore na osala ngo mbango comme ça pour le bateke o ngai eza witchcraft power na lo bango na anglais parce que na français na bien moti witchcraft power baza bato bato benga bango les puissances de l'enfer tant nzambe ayebisaki Pierre Jésus ayebisaki Pierre après dit ce rocher je vais bâtir mon église. Mais les portes de l'enfer ne peuvent pas quoi entrer ou te vaincre. Comprends? On traduit en anglais. Pour l'anglais, ça bien. Le door of hell will not conquer you, not overcome you. C'est-à-dire, aux abats, la porte d'entrée, il y a enfer. Tant que le witchcraft power. Au monde na bandoto zolota banyoka bazolanda o batu balati ba masque bazolanda yo olotike batu bazokimisa yo masasi zo beta o monde minduki nyoso o mona ka majorité ba criminel ba itilizaka ba bomona ka ba nini ba masasi betaka ba criminel bazoyiba ba utaka nyoso majorité utaka witchcraft ne chef na bango puissance bazo contrôler bango et ça Beelzebub. Bon, dans la Bible, Jésus a bengani ba démon na kombo nani ya Beelzebub. Mais ce que Beelzebub bango nani? Toi quand va mentionner la Bible, il y a ça nani to ba de définir Beelzebub a sa puissance, a sa parmi garde du corps, na le bagi garde du corps à Satan. Pour Mammon, a sa garde du corps et puis trésoreria. Il y a Satan, yenda garda ka bambongo nyonso. O bakenda ko yiba pa ba chrétien ba yenda garda soko ngyo elizana na mbongo. Beta c'était place et pas maman azana e biloko ba batu ba olo batena o na
Bible étude biblique balobaka. Pour étude biblique, et ça bien, et ça fondation. Mais c'est pas tout ce que Dieu veut te dire. Ok, tu as ça witchcraft power. Et ça wizard. Et ça rosicrucien. Et ça magicien. Et ça sataniste. Et ça vampire. Comprends? Et ça secret society. Secret society to comme le freemason. Hein? Ça va société. Et ça là homme sous et ça là benga dreadlocks en français nazo comment en français dreadlocks comment on appelle ça en français je crois mutaza en anglais ako moi et français ako traduire mo dreadlocks et ça démon moko boy très méchant pas musicien belé au baza ya ma monde spécial américain ou R&B hip hop melaka démon wana kota ka bango comme ça tango bazo yemba hein bilo mona bango neti ba Michael na ko pesa exemple ba Michael Jackson ba Chris Brown ba Rihanna ba nani boko mona bango baza ba reine so ikaka Amerika ka démon na pou yemba la moko na ba Congo ngona ba ba bili rigorodo hein ba meli so imaye ya nini boye hein le monde muto ko yemba neti sirène ba tout nyonso ba comme ko te pela na ye bilo bozo yemba teke mutuana auti ko mela quelque chose 9e na machine combien déjà 8 OK on susuana il fallait na yela parce que na monaki baza ibele ko zaki moko ba obenga on est na bundaki na prison aza ninité aza soumarinte aza moisi aza chef ten c'est-à-dire yende babengi la Babylone c'est à l'attaque noir c'est à l'attaque noir banane na nyos balata noir aza na cité na baza 12 otangi kaka 8 donc tangi 9 yolobi na tangi 9 otanga 8 ya siko oyo wana aza spécialiste ya kocha batu na boloko nde tomonaka batu ebele bakotaka boloko eza teke bakendaka komikendela oyo basalaka bakrame bake na kati ya prison amen buloko ezalaka na bato oyo bakotisaka babuloko eza witchcraft wizard baza spécialiste nde ekomi baoyo wana nga nazoloba babengango la reine c'est-à-dire Babylone, la reine de Babylone. Nakoya muke pona Sud-Afrique, nde na ko mentionner ndenge ya opéra. Aza très puissante. Aza na cité na ye. La hiérarchie à certains celui qui a 12 ans. Et ce qui na mentionner qui ba weekend ba démon ba sataniste du monde démonique. Ba pumbwaka. O ba na mapata. Na mentionné na mbango te baza ebele amin ba wana apana sisa ba 12 wana ba wana eza ba sataniste du monde na ba démonique du monde koza ba démon oyo ba sataniste du monde baza ba démon oyo baza na mamino et puis baza très intelligent ba utilisaka ba ordinateur ba computer ba yebaka makambo tout ata ba numéro ya téléphone na yo ba yebi c'est dire ba yebaka tout c'est so zo benga mutu bango ba ko interférer na kati kuna yo zo kanisa zo lo banande ko na yo o senga peut-être mbongo zo zo lo banande démon o yo baka lo binte lo côté ta o ke o sambela beki ba jeune o zongi ka pa mutu wana o senga ka mbongo wana o senga ki o mona ko peso mbala moko pona nini o bouger o longo bango bazana ba contrôler ka satellite ya monde terre o biki ba monde terre bazala satellite bazala un ordinateur bazala biloko nyonso ba caméra nyonso batala ka mutu nyonso sinde to saka boye soko komeka ko prier ba yebi ke o teleme ko prier ko beta sinde ya mwana bachuba kinga na kufi ba yeba kinga na zo prier OK bas démonique demon baza ba démon o ba communiquer na ba sataniste demon ba sataniste demon na yebiso ba vana na mapata na ra regne wana po satan mingi avana kuna likoloti
akendande ko visiter pour abanga nzambe soka beti bakaki kuna e betaye ye mingi avant d'arrêter na life pour lui faut les la diviser amen les a divisé en 3 so mingi satan avant d'arrêter la life ko life lo ya ye royaume na koza life le place ya ba prisonnier comprendre na koza life le wana ba monde de la mort wana na kota mo jumsus monde de la mort hein life les a 3 les a 3 so oh batu ba kota na tanga sukezana. OK, il faut comprendre. Il y a le lake of fire, le jour of jugement. Lake of fire. Nali felo ya ngomo. Yo biboaka kuna. Zabo mote. Tango tangi yango na apocalypse. So oh batu ba kota na tanga sukezana. OK, il faut comprendre. Il y a le lake of fire, le jour of jugement. Lake of fire. Nali felo ya ngomo. Yo biboaka kuna. Zabo mote. Tango tangi yango na apocalypse. Okomona ngo wana to kota na kati ya mozindo na ngo na kati ya Bible. Tango tuni question wana. Po na koya okende kuna to bungisi ko témoignage. Kena kende kuna permettre ngai. Non, na bimisi yango kaka bongo pour comprendre que nazo kende kuna te. Na koya kuna. Soki balandeli bazolanda ba ko pe poser mon ndoki ba sorcier ou soit africain parce que ba nini wana ba tangi wana za mindele ba religion mindele doit côté sur mamo ba nini wana côté yeto biso pe tozana wa biso Afrique venga mo kindoki na hiérarchie ça tes côté. OK, point de correction ko sala ga mindele na ba tumundo te. Il y a seulement les ténèbres et la lumière. Malgré ba mindele OK ba mindele ba mindele ba elibiso akamba ba formation uti pa biso te. OK uti pa ba moye boy. OK biso pe tozala kindoki na biso to bozo OK na opesa pe ba la mindele tiko ya biso ezana ya shi potangi ya bangonyo mais la mono tangi ya biso te. OK kindoki na biso oyo kindoki na biso oyo ezali na kati ya hiérarchie ya suka c'est des 3 ekobanda première deuxième troisième hein na oya nini ya ba weakness c'est dit the horse of weakness the army horse of weakness c'est dit ebandi wana o mingi ba africain balingaka ngai ba nini ba traduction nyos na pocha point ba traduction nyoso ezala ba juif amen ba traduction nyoso ezala ba juif abandi yango na beti cette place wana ezala ba bouddhiste ezala ba africain nyoso ezala kati ya maboko nani ya satan. Oh ngai oki open traduction na OK na obeta ngo pa balobi na zo banga na obetelo ndenge nzambe alakisaka ngai nyoso donc il m'a bien. Mais c'est clair, even biblique. Ça va bêta au cas. Bible lobini. Et le bien Abraham a laissé ses parents. Alongwe na kati ya doctrine, alongwe pa bandeko na nyoso, alongwe kati pina cousin na ya kati. Alongwe pa bana. Awangani papa na ina mama na awangani traduction na imoko. Abande eloko asikana nzambe. O traduction tozolo ba abrahamique, o ya ba juiwan, e utiwa, e pa Abraham te. Nzambe nda pesaka ye. Nzambe tanga ye na Jésus, alobi l'ancien est passé. Je donne une nouvelle alliance. Nouvelle alliance. Dans notre nouvelle alliance est établie sur le sang de Jésus. Pas sur le sang de namonaki sermo batunaki na ba soso ezamabe. Oui, maman, na ba soso ezamabe. Po yo zo mona soso. Mais na monde itayo ba mona mutu nde bazobo. Omona ngo soso. Mais na monde ténèbres, omona ngo ezangulu. Combien de batu ba lotaka loti ba bomintaba o ntaba kweli o ngombe soki ngombe. Akweli na kati ya libulu oyo kaka mutu moko boya kufi na famille. Sikona so ngana solo bande boye
traduction nyonso oyo moni oui na kati ya traduction koza biloko mosusu eza bo simple eza facile siza neti na kinganga bakenda kozwa bamatiti moko boye eza naturel batie mpe na kisi peti nganga kokosanga alobi pesanga mbongo na oyela matiti boye ene eza yango kinganga te eza yango kisi te ezali ya kelo lokota matiti moko ayebi yango apesi nga na lie eza yango médecine neti banganga ba hospital bazwi ba matiti moko basali malaria eza bongo te kisa malaria eza bongo te mais wana tozoloba wana te nazoloba nde biloko misusu ba ceremonial wana bazo boma mbuzi babengi bakoko bakena batombo babengi batu bakufa basolo na bango wana eza ya nzambe te to comprendre ki yango beskizi biso prophète tango kwa yaki okufia nsala combien de jours nasalaki ba heure ndozo mwa makambo nasalaki 12 heures du temps 12 heures bon tos to na place wana soki na 3e degré ya hiérarchie ya diable après wana nzambe amemaki wapi après wana sikoyo nde nzambe aye kolakisa ngai ntango nautaki place wana aye kolakisa nga banini banani ya monde ya Babylone mwasi wa Babylone c'est du Sud-Afrique ndenge nini nde na mwana mando yebisa oke na kobeta après le corps du Christ nde na ya okota sikoyo Babylone sindeki bongo tolobaki te souviens yeah. Sikoyo na longwe wana nzambe ayolakisa nga cité moko monene nde wana mwasi wana nayebisaki eza neti prison cité wana eza na mwana mwasi oyo baobenga ye Babylone la reine ya Babylone ye wana nde azalaki baobenga ye Babylone la grande soki la Babylone la grande na kati ya Bible mwana mwasi wana azwaki bapays nazomashone nazoloba yango bien soki oza na mboka wana yebaka deja oyo aza na mato ya molimo ayoka zanga te nde nazoloba oyo nzambe azalaki kolakisa nga so bomoni nga lelo na ye na longwa ya Sud-Afrique na nga navanda nanga me nzambe ayebisi nga na punition na kopesa pays oyo na bapays voisin oyo bamisusu bamelaki na makila ya bana na ngai punition na kopesa ni Afrique d'ici mama moni bamboka wana ndenga na lobi lelo boy mutu nyonso ayoki nga na Afrique du Sud botana asa Afrique du Sud ezali ndenge moko nde bomoni yango ezali ndenge moko te ane kotika suku eza ndenge moko te ezokoma boy ezonga nde bo ezokende liboso ezozonga nde bo mboka wana ekotikala jamais lisusu parce que eza na punition moko oyo nzambe adeklaraki neti punition oyo abetaki Congo abeta siko Afrique d'ici ya tour oyo siko azobeta nde Sud-Afrique bakongola Afrique d'ici babima na bango deja mama nalobi bien oyo moto aza na lito ya molimo ayoka po kozoya guerre moko boye civile ezoya kuna nalobaki na koprophétise ene guerre civile wana ebele bakozala bavictime ekozala baétranger nazobaka bacongolais te ekozala baétranger bamisusu baokima kuna na biloko nyonso asalaka atravailla atonga bandako akoperdre wana mbulani nazopesa avant 5 ans c'est-à-dire ekozala mpe sikoyo koloba te eza nani nazoloba boye parce que nayebi ce qui se fait ok tokenda na Babylone wana tobunga te toza na bamemi na Babylone la grande nini omoni namoni bazwi bana na bango bana basi nyonso kozali réunion kuna bazwi bana basi nyonso nzambe azolakisa ngai batie bango bachanjo yango oyebi place batiaki yango na ndenge ya kibomwasi na place ya kibomwasi nde batie bango bachanjo bakisi moko bakotisi kuna na kati mwana azoyeba te bacheche bango sikoyo ezalaki neti batie bango na hospital moko monene hospital wana eza na badokter te eza nde na banganga kisi
siko bazotia bango eza na montagne moko boye, c'est des places wana eza sale. Bazotia bango nde Nzambe alakisi nga alobi omoni bato nde bazotialaki ndoki. Bana ngo balati bilamba te bazotia bato yango putango bazotia bango mbangu. Bazotia bango bakisi, c'est-à-dire neti bazotuba bango neti eloko moko boye ya mike. Bazotia bango na ndenge ya kibomasi. Parce qu'on a compris que Nzambe zol nini alobi c'est là au monde. D'ailleurs la kisanga ka bana wana bakoli. O bazali ba bébé bakoli. Natala boye bana wana bazala banzela partout. Nakati banzela ba Joburg, ba Cape Town, ba droite bana wana o na monaki bango na montagne. Bazali ko tia bango epa mwasi wana oyo na ibisa kioke Babylone la grande. Achi bango. Nzoka bana wana baza bana na ye. Siko batie bango na banzela bakende kosala kindumba. Batekisaka nzoto. Biso tokanisa tozolala na basi. Siko tozolala na banduki. Tangu nazoloba Nzambe azo revele nga. Siko tangu biso tozokanisa tozolala na batu, tozolala na banduki. Siko akei namoni as montrenga babengi ba roi. C'est ba autorité. Ba roi eza roi teke président. Eza ba roi traditionnel. Ba benga bango po yebaka ke na démocratie batu o batikalaka eza ba roi traditionnel. Président akolongwa. Bako changer ministre mais roi traditionnel atikalaka. Po eza ya makila. So babengaka ba roi oyo ya tradition bakenda basangane na mwana mwasi wana babenga Babylone la grande. Ye wana okay na Bible babengi Babylone la grande na mkati ya vision wana balobaki yango bongoti. Balobaki kaka la reine mwasi wana oyo azo sala Babylone, la cité de Babylone c'est yende mokonzi. Afandi na bamboka na Sud-Afrique, c'est-à-dire ye base na eza na Sud-Afrique. Base na eza na Sud-Afrique. Azana pas détruit ka Sud-Afrique. Non, kaka Sud-Afrique, le monde entier. Mais avant dîner na Sud-Afrique. Headquarter na eza na Sud-Afrique. C'est-à-dire monde entier quoi il a na Sud-Afrique. Je ne vais pas me tromper parce que on connaît ça. Donc puissance va bien vendre l'Afrique. Ba président combien ba ya na Sud-Afrique. Bakenda kuna. Bakenda olukani. Yomi Tuna, pourquoi Mandela était en train de faire la médiation à Mobutu et Kabila? C'était ok, il y a continué une place. Toi tu es dans le domaine physique, toi tu es dans le domaine spirituel. Il est qui? C'est un ambassadeur. Tokolo Babongo, mais sur le domaine spirituel, Azaï pour représenter moi moi soi. Mandela doit représenter. C'est la chose expliquer yo. Ce domaine spirituel, Azaï pour représenter, alors représenter Sud-Afrique. Son débat Azaï wana nyoso wana ba richesse nyoso na kobeta nini moko ya Congo. Babylone la grande, yenda za maîtresse ya ba prison, c'est-à-dire mona ba prison nyoso na monde entier. Au mona mbele ba to kati ya prison za bana mibala. Et puis spécifiquement batu mwindu. Ça zawana pour à détruire des familles. Azawana pas séparer mobali na mwasi. Azawana pas détruire. C'est-à-dire ba agence nyo sa sata ba angelou nyo sa sata ba puissance nyo sa sata bazawana ko détruire via bato. So yesko abengi barua nyoso pesa bango bakisi. Ba pesi bango ba medal moko bo ba ebisi bango dezawana bokende bosala babar. Na kati ya vision wana bandoloba bosala ba église. Ba église wana azoloba ezali ba bar parce que bato ebele ba comprendre te tango bazoloba bar na église. Balobi omona notre président Félix Tshisekedi alobi bokanga ba bar bofongola ba église.
Moi, on dit, ah, comment ça? Toi, quand on babar, tu fais la église. Le président avait un. Mais j'ai vu. Ça, c'est pour Dieu. Il savait ce qu'il parlait. Ça va nous canaliser l'église à Satan. Pourquoi ça, l'église à Satan? C'est que l'église de Satan. Tu sais, Batebele va comprendre bar, c'est quoi? Moi, je travaille avec des patrons qui ont beaucoup de bars, beaucoup de clubs. Mais ce que je voyais là-bas, ça, c'est l'église de Satan. So, Babylone la grande, yé, apesi batu bambanganga kisinyo sur ba puissance. Alobi ba ro ba koto sate ba kanga baba. C'est baba ro ba kofongola ezaka ba o ba kocha ba kisi na kati. So ba kenda ba nganga kisona ba benga ba koloba ba o ba sa ba business wan ba sali ba réunion. So ki ata na Sud Afrique de l'okuta ba réunion wana salaka. Ba bengi bango ba réunion, apesi bango ba mitindo o na ba bar na bino fo salaka boy bo salaka boy pour biso na biso za ko détruire ba âme, za ko détruire ba nini and ba yo ko pesa siko omoni na moni ba jupe. Omona ba jupe moko boy ya mikuse. Eza neti tango nazomona ngo na vision ba la kisango. Ba jupe meti ya mikuse eza neti ba kolambo. Eza mikuse boy. Bako chango bakisi banganga bazolamba ngo bako pesa ngo bana basi wana o babotamaki o bachaki banini balata bango soki kaka mutu amoni bango akoza attirer ataza marié ataza nani akoza attirer ti akolala na bango tanga olala na bango ba sentiment wana bakoza nango parce que leur corps nde bachaki bango banini wana bazana mafuta moko boye na monaki na kati ya vision tango bando cha bango nini mafuta wana bando chango na nzoto na bango si tu omoni na kati ya traduction ba olo baba opesa ba tu mafuta mo boye biloko mo ba okotsa bango na kati ya bubumwasi yebaka déjà c'est le signe diabolique. Mwana mwasi wana komona e akomi nzoto pete omona e aza kitoko soko moni yo kaka ndo ozomona kitoko yo kanisa bomona kitoko mutu mususu aza ya nzambe o a respectaka nzambe azomona kitoko ti. Mais tellement yo mikuti na kati ya ba place à mabe. En fait, là il y a une question na ba pays nous otanga wana place ngolo bi Babylone la grande on a vendu na Sud Afrique na ba pays nous surtout yo na kindumbe ya makasi wapi. Mama, nakenda na ba pays misusu te. Peut-être na Afrique. Nakenda na ba mboka misusu te na yoka kake na Brésil. Na yoka. Na loba te na yoka Brésil ezana kindumba na yoka Amérique na yoka Mexique na yoka Bruxelles c'est quoi Bruxelles Paris na yoka ba kindumba ebele je crois ba indien ba nini wana na yoka mingi te mingi na yoka ba congolais aussi tu vois. Nako kashango te ba portugais ba angolais mais Nzambe atunanga question moko alobi comparé pour Nzambe un grand maître un vrai maître doit avoir les questions pour toi yo moko te yango pe soko ozamuti ozotangisa bana ba élève na pour comprendre que ba comprendre sujet faut tuna bango question moko kapata tout ba kovanda asata une semaine à répondre uti pour amona que oza maître. Saint-Esprit a posé la question. Ce que Saint-Esprit a posé la question de Osokolo na yetunante. So Osokolo na yetunante. Vous attendez qu'on bête question vous vendre nie. Pas ça yebi déjà kandio. So que moi la net pour comprendre matière. A posé la question à l'obi. Yo tango na moni sur Babylone la grande na Babylone de susu. Yo mona ngonde nini est-ce que et ça frère on dit melinga. Et puis Nzambe na ko dimela on ndengi abi ok prouver nga ki on dimelinga na beta research na vendre la ngopenza na checker Nzambe ozoloba nini parce que ozoloba Babylone de ça abi tala okoyeba démon na caractère na ye soko lingi oyeba problème démon nini aza awa tala so bato bazoyiba c'est que fait koza démon moko akimuyibi aza so Batukuna na Sud Afrique nde tozoloba na minito. Sud Afrique est comme numéro 1 dans le monde na sida.
So yebisanga kindumba ezawa. Saint-Esprit azotunanga. Yebisanga siko kindumba eleki Sud-Afrique ezambokani. Na minito bangonde bazana sida koleka ba monde mobimba. Monde de tovandi boye. Congo est comme peut-être tokolo ba sida eza ebele awati. Mais Sud-Afrique sida eza comme à niveau moko incontrôlable. C'est bango bazwaka ravitaillement nyonso. Hein? Ya kuna na nini ya centrale ya hôpital na Canada wana et ravitaila bango ba mbongo ebele na ba medical ebele po basunga bato bazana ba sida. Kuna la Sud-Afrique, je suis en bas 10, c'est que fait 7 déjà bazana sida. Comprends? Et sur le niveau à Kindumba, ils ont monté, ils ont comment de mon pauvreté, ils ont quota Kindumba, ils ont mata. Comprends? Niveau à Kindumba, là-bas, moi, comme il décrit à Nicolas, tu n'as femme mariée. Basoteka nzoto basengi oui basengi pe na nini avant na bima kuna babande osenga droit ke ba bimaka basala kindumba tango baza marié et pe sama babango te je ne crois pas sikoyo nzamba betela na jugement ya Sud-Afrique abisa mboka oyo et déshonoré ngai mboka oyo basangisi ngai na kikoko na bango na ba idole basangisi ngai na kisi balobi bazokende église kotoyo bazokota bandako banganga mboko ba déshonorer nga neti congolais kuta déshonorer nga boiti congolais azalaki polele congolais soki alobi ke église alobi na okende église te na ke pa Mobutu na kofuka mele na ke pa général Baramoto na kofuka mele na ke pa ba général na ba série wana na ko lobela olukuta te kindo kimoko ezali kosalema na gouvernement pe na batu na mboka na série à Mobutu, ça est dangereux. Même mon père était là. Naïba indeni papa nanga ba utilisé. Na mona ki ba signe sataniste on a la prison d'Nzambe à la kisinga lobi tala ba signe satanique c'est allé dans ndako na bi. Ya ba frimason. C'est pour cela tant toujours exposer Satan na moment toujours exposer yé. Hein? Parce que si tu es exposé, nous sommes exposés. Pourquoi Dieu m'a révélé ça? Pour que je puisse m'asseoir et regarder la télé? Non. Maman Tiffany, je te dis la vérité. Attends, meminga wapi. Na chaîne nini na koloba. Dieu ne peut pas donner à John des révélations comme ça pour l'Apocalypse. Pour qu'il y ait Vanda Koufanamo. Bref, Moussala ya Babylone la Grande, Isuka ki wapoko obima wana. Moussala Babylone la Grande ezalaki pour détruire le monde entier. Ye azawana es mandaté yako sala omoni ba crime nyonso ezo salem. So mona ba miyibi ba okotela batu na bandako ba bombi batu ba sali nini binduki bozo mona minduki eza éparpillé boyeba munduki uti wapi yende Moussala na yeba akoyebisa ba policier bomona bakonzi ba policier belé bomona bango bakonzi ba pete boyeba te ndeni na komanda peto na ba crime eza na mboka ba die kaka na pete akangama na kiti mais crime ezo sila na mboka te kuluna eza kaka nini eza kaka zoka bango nde ba mafi bango bazo tekisa minduki wana Babylone la Grande wana zo pesa bango alobi bo éparpillé minduki po ba prison etonda wana ba l'action Nzamba azolakisa nga alobi boy ba éparpillé ya azopesa bango ravitaillement minduki baopesa minduki wana eza naturel te baotyango na mai moko boye ya fétiche na kati ya mai wana bakotyango eza neti kalungu bakotyango kuna mai wana eza neti makila bakotyango balambi yango aprende bakokende oéparpillé bomona kaka bujo moko boye avanda na ko ya tekisaka minduki bomona jo mosusu atekisaka minduki azoteka minduki azoteka na badrap azoteka minduki azoteka na bandumba bomona kaka baplace omoni bandumba minduki ezali place omoni bandumba drague ezali kende na Sud-Afrique achenga tembe kende otala okay. Et Nzambe eloko abandi orevelenga place wana na la kisuza Nzambe to ange Nzambe azolakisa nga à travers les anges ba ange soki na tuni question de ba expliquer nga mingi ba question ebele na bando tuna te parce que mon esprit comprenait ce qui se passe. OK. Après pas Babylone la Grande, mamaki wa.
Après par Babylone de Grande, de na yo kota siko na okota siko côté siko ntango nazo seko. Mais comme on a royaume de Jésus. Omoni na tango wana tango ndakota ikuna, hein? Royaume de Jésus ezalaki déjà révélé à moi avant que tu n'akufa. Yeah, because il faut comprendre. Avant okutana na Satan, il faut okutana na Nzambe. Mais essence reverse, tant on a la katia bitumba, avant okutana na Nzambe, il faut okutana na Satan. OK. C'est bon, merci beaucoup prophète Mbalekoya pour bandi ya kosekwa. Na bandi siko kosekwa ndesiko place tokoya ko mona ndenge nini na yaki kosekwa. Comprendre? Voir nini Nzambe ala nini la kati na kati ya vision, d'ailleurs on me retrouver que na zainde ya okufa nazo seko. Merci beaucoup, nous sommes arrivés maintenant un point pour aujourd'hui. On va continuer. Le Basuka prophète numéro 1. Merci Seigneur pour ce moment. On remercie Nzambe mingi pour la grâce oyoza pour la sagesse na nate. Surtout ça va saler Nzambe to ya wa ko témoigner. Au mona batu msusu peut-être ba témoigner mabe et déranger binete. Moni mutu na mutu ameretrouvaka bo discernaka l'esprit parce que eloko nga na aussi na moni batu msusu bazwaka ba dérangement na kati to ba moni mutu azo commenter mabe parce que na mona ki ba commenter msusu facile prophète pas nini bon me déranger te eloko a bien Nzambe ba testa kamo. Amen. Zoango chango en practice na anglais. You must put in practice what we preach and you see the result. Tant au moins le résultat de comprendre que prophète abando koloba vérité. Parce que moi j'ai mis ça en pratique de bon moninga la bimi na prison na c'est quoi qui na bimi na prison parce que na tchaki yango en practice. Wa Nzambe ala kisainga. Le basuka ezani ni merci à vous. Ba supporter belé balande les belé ndenge bozo sala ezo édifier biso en ba prière na bino vraiment ezo sunga. Bo benga ka mingi numéro nanga 0 au banda plus 243 90 40 91 590 plus 243 90 40 91 590 et ça peine à WhatsApp nango okokipe kosola nanga na WhatsApp au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci maman. Merci prophète Ali Nzamba pambola bino kutana mikolezoya pour comprendre le prophète Ali lo peso déranger sa langue. Amen. Quand ça l'effort lingala naï vraiment faut vous comprendre quand la vie qui vous remet ça la paix vous voyez bailler tous autres qui beaucoup plus le temps de vraiment la question tous autres temporiser pour hyperactivité pour parce que ça na souci à langue lingala ngapi anglais au boulot donc tu as centre la soka lingala mais na mikolezoya ba émission ne vous allez interpréter en anglais et pas na yemoko donc de vous comprendre très bien tant en anglophone vous comprendre très bien vous checkez sur la prière vous le battez. Merci la papa Guy là-bas là depuis la fin d'ici ma sœur moi-même Nikab depuis les Issa ma petit Kokele maman Foratabu maman Madé maman Marie-Claire Kawa bandeko nyonso tout no mingi Nathalie Musibo Marlène Bouy ma bonne fête à vous ma bandeko sur les Nazaréens. Merci à l'équipe qui était derrière la caméra Jérôme Mokwa. Ciao. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisika na olongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe